Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Bonjour Bandeko Balandi, il y a émission na bino tole réalité, moko na bino concert na bino, ndeko na bino moko na bino bolinga ka Charlie Chupamba. Je crois bien que belé pe bayebi ngai, on a ye wana lisusu na Congo Cool TV pour nous présenter les bino ka be mission nde bolinga ka nde bosepelaka parce que boyebi déjà que non eza musala na biso to salaka yango to ye lisusu wana na Congo Cool TV. Donc mikolo vraiment to vandi wana na kata Congo Cool TV et pas notre boss Babi Fumunsaku pour Munsaku papi de tiene motema ya Mimi Matondo donc mbote belé place aux ali mbote na ngana batu nyonso o bayebi ngai wana son pitarde tozoleka déjà na kolaksa invité na biso parce que baloba ki ete émission na biso eza télé-réalité donc toyaki bongo na kata makala nde bomo na boto za bongo na makala toyaki bongo koluka papa lia donc nayebi ke belé boyebi belé bosepelaka na ye toyaki bongo pa na ye o pendeza quartier na ye afandaka toyaki bongo kotala papa lia comment avivaka comment azalaka na kata quartier na ye donc sans plus tarder déjà bazo panzelanga déjà parce que nazo ya déjà nazo mon invité na parce que babi to kuta invité penda à la muki donc bisonde to la musi vraiment na tongo na kande to lobaki tozana vraiment na papa lia notre boss papi de tiene motema Mimi Matondo on a pe na bossanité Rosemi Matondo yaya na Claudia na Londres donc bambote belé bisika bozali donc tozana to continuer toujours na papa lia to tambola to me camper ko poser ma question. Comment papa lia azalaka, comment papa lia avivaka. Pena bosanité, patience nza ou na Londres, bambote belé vraiment bisika bozali, abo continuer toujours kolanda, be mission na bino ya site na bino Congo Cool TV, babi à ne pas oublier, à ne pas manquer, bolanda toujours parce que na Congo Cool TV nde bilenge zalaka. Papa lia tozana na quartier, na éviter ba jeune. Bonjour. Bonjour. Papa, s'il vous plaît, si vous pouvez permettre à Bicho, bonjour papa. Oui, bonjour maman. Tu éviter ton monio, papa li a pas fait ça l'émission. Tu l'ingito yeba comment li a vivaka dans les quartiers et puis avec tout le monde. Tu éviter ce qu'a vivande ni ce qu'a zarem poli, toi zaramte mamabe. Bon, c'est présenté d'abord aux ananikas. Kombo langai Bouzit ou Gilit. Nali moko ya quartier oyo moko ya commune Makala. Vous allez moko meli a souffla ki biso kuna kino oza mwana na ye. Ben effectivement. Là c'est présenté que na mwana ah il y a ba mboka sama ko mona loba e obima ye. Poza mwana ya mwa lobby donc. Non, ça ka fierté parce que bandeko balandi bomo na oboye bilia lia vraiment akolisi mwana. Comment on a vraiment jeune garçon ba telemi ya lia. Bolandelo ka biloko sala raté mais mwana na e aza en plus licencié. Na éviter bo vivre na papa binonde ni na ndaku. Bon. Mutu nyoso akana mabe na e puis malam na e. Là il faut colobafement vérité. Mais après sur le plan général, c'est un bon monsieur, un bon papa qui vit bien avec ses enfants au cas où il y a un problème à Bengibino, au sol yango calmement. Et puis biso to comprenant même si Siliki na ye, s'il y a un problème avec Siliki botiki est à un moment donné au moment que Bengana, Bosololi, paisiblement, et puis nous sommes les cas qui est Koufi. Donc voilà, c'est vraiment un bon papa. Après, c'est un humain. Ah, c'est un humain. Ok, merci beaucoup. Merci Totikio. Ok, merci beaucoup. Nassir Boyo qui babi moi na li aza licencié. Donc li a vraiment atteint si moi na tina licence. Oh abino bato bobo critique un peu ba comédien, bon mais un peu ko resuffire ba parole parce que babi ba comédien vraiment baza bato baza ba responsable, baza bato ba bazo baté comme on a déjà papa li a collé si moi na et puis na aussi que bobande ko balandi bolandi moi na enda lobby. Donc moi na penda à lobby très
très bien parce que ça muto aza maele abi papa Lia c'est un bon papa donc papa moka vivra bien à bana et donc Lia tomoni n'habite bonjour papa. Bonjour maman. Docteur hein. Ok papa yoza nani par rapport à malgré batu misu bakansa ke non na makala on dirait te makala da commune moko boye makala da commune mo boye reculer batamaye ba ko bi matin mais na ba âge na bango boye hein. Ah bonjour. Bonjour. Yoza nani par rapport à Lia. Par rapport à Lia Nathalie Lekinae. Lekine propre. Bon, Lekine propre mais Lekine à quartier à moins ngani na botami on a vu Maleki. Donc na natif ya makala Lia azali venanga on est baki depuis moi na muke vraiment par rapport à Arnae. Donc si ninga bandiango si ninga bazo bimisa batu mususu donc c'est vraiment un bon vieux to fanda année vraiment bien so ozuli kamunaye peut-être que yo moko neka ka mutundi ozana ba antécédent mais en soi vraiment à vivre bien et celui que n'a vraiment susu camarade ya mona nae. Ah ok, ok, merci beaucoup. Toujours kaka témoignage par rapport à notre papa Liandi. O aza moko ya bino comédien munena mboko yo o bolingaka o ya sepelisaka bino o akota na bandaku na bino. En tout cas to landa qui est vraiment place à Zalaka. Toza bongo vraiment ka sans pita de ko bosa na te ko rappeler bandeko toza vraiment na kata makala. Donc Lia lobaki fona ya penana kita place avant daka parce que azana est complexité, azana est complexité. La qui si vraiment commune na ye o abimaka o azalaka do abengi biso vraiment to kitaki wana vraiment na kata commune na ye wana kande bomo na bana batondeli biso parce que aza comédien o asepelisaka bango aza comédien na bango balingaka mingi. J'espère que papa Lia tozaka toujours kokoba na moko tambola ce qui peut to kota kota to tuna Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. N'habite so do sola nani awa tokota na kati ndako. Ok ça va tokota Lia bi tokota vraiment tokota. Donc tozana toujours balobi tozana vraiment et tozana vraiment lumière kambulu motema ya nzau na Londres babi tozana toujours na papa Lia vraiment kotisi biso na kati ndaku komona vraiment que non papa Lia vraiment asola ne bien ngapela fanda. Bonjour maman. Maman soko pousse la moi boé to sola no mo sola mkie boni mara. Oh, ndenge nini comédien na bino o moko bofanda na ye na quartier, est-ce que vraiment asolaka bien azaka rankinete, est-ce que azaka vraiment sans problème, comment vraiment à vivre dans les quartiers? Bon ndenge na ebeli Lia oyo ka déjà nde na zo benge Lia aza vieux mais to comment le rôle ba master même bana na ngai olia ko benga ye papa ba benga ke ka Lia to fanda ka bien rankinite. Donc après ça biso moi le coup moko boye na moi millier na biso to na moi comédien na biso soko leka batu batondi papa Lia papa Désiré. Donc et ça la biso moi le coup moko boye na hôtel ma pena ye lobi batu ba tozo solo la boye batu ba leka ba le be tala Lia ye wana à travers Lia nga pe na zoe bana. Donc a vieux moko cool vieux moko bien. Sauf que comédie na ende ya théâtre air moka meme la biso on a ratanda ku posa la biso moi ba bien. C'est que bino vraiment de boza boza kana bino na kimia donc Lia penda so kazako pa biko c'est que ça médicament donc Lia penda na bana na nini nyosa za kana bon ambiance. J'étais dans soroza na kando bengi ka Lia kande si. Ok, Sophia Kelani, maman na Patricia Mbungu na kati à Londres, nasi bozolanda toujours artiste na bino, moko na bino Lia, nepena tozo kota po babi Lia toyeba comportement na ye, est-ce que Lia na quartier za karankinete, est-ce que Lia soit na kate, na sur ba te belé peut expliquer maman pas expliquer. Donc yo ça so Lia pena na quartier sans problème à soit na te aza bien na mutunyoso. Te ko soit na mona été na mona ko soit na te mais que agangela mwana tant que papa wana salango mais que azwa rankini na mutu wana jamais. Merci beaucoup. Salut bébé. Oyebi papa Lia pousa na ya oui papa Lia bozala nendeni azala bien expliquer biso ka ça va bien ça la ni bien na batu bonjour. Bonjour. Papa Lia comment?
Papa, il est très bien. Il habite bien avec nous. Si moi on met son théâtre, on l'appelle et venir voir comment il joue. Il est très gentil. Il achète pour nous même des secrets. Donc, je ne sais pas comment dire. Ok, vraiment, avec les enfants aussi, binomo bomona. Donc, na ba témoigner bola munaye. J'espère que na habité mutuni no ko bisanga ke li aza rancune, li aza boé. Mais pour kutanika na batunaye ya quartier, peut-être pe na monde nae, peut-être pe na zinga place à sala musala, emsa za rané rancune moi to e bezate. Pour le moment to saka na batunaye ya quartier, on a déjà tous bima déjà. Congo TV, la meilleure chaîne web. Tambola lia to kota wapi. Nasi bomo na to kende, to tambola na lia vraiment bisika nini vraiment papa lia bimaka. To ebite papa lia swaza locataire ou ya somba lupang. To ye bakana katia ouais. OK. Bonjour. Dans l'IA, lui, batouné à quartier, c'est que l'IA penda paxel na ene bite pili à l'opong no wapi. Ok, bato à quartier l'IA o bavandi zinga je crois bien l'IA ndé to koti awa, c'est que zinga na penda yango yo. To moni bata quartier maman bonjour. Bonjour. Oh yebi papa l'IA. Na yebi. Yo fandi wapi. Yana fandi kana lupango. Ok, bo fanda na ndé nini. Kufandi na eza papa moko aza bien, aza malamu, aibi kufanda pe na batu pe kosolola. Merci beaucoup maman. Poussa nako. Ouais, tozana penda notre boss papi de tiene motema mimi matondo tozana vraiment na papa li akande toloba ki tokota vraiment li penda. Bonjour maman. Maman, comment oyebi papa oyo? Très bien. Azanani asala nini? Aza artiste à tourner à théâtre. Ok, botala pe bleu na. Bon, comment vivana bino ta quand même aza artiste munene. Peut-être na habité à vivana bino ndeni po babi, aza vraiment artiste oyo mboka oyo asepelisa batu ba yebi très bien. Na habité aza lolendo na bino ou bien aza fier ou bien vivana bino ndeni. Aza gentil, aza très simple. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi Boyo qui vraiment batubazo pesa kaka témoignage à Lia poto quitter là qui est vraiment na mabele na ye Lia et ça le vraiment de nini po comment na batubolo bakabola muna yo ezo salonde et ça langa bien elaxi que non na la rapé bien na bango yango bango pe fuba zong selanga o ba zong sawana soki na zaki bongo te ba osala ngote c'est ba osala ngo po ba yebi ne na vivaka hein soki ya muke monani na la na souci ne ba neni ya partage na ba ndeko na vivant ba na quartier donc non tout na chaque fois lolendo ngo ya nini Jésus kuto asala succès monde entier ala lolendo te jeda ndola ta sandal ga na sultan hein ala lolendo te bongo siko biso bata mokili to cha lolendo ya nini pour et faut ta biso pe nini to bénéficier nini il est autant donc comme qui te le kinyo so bible zo ba kenyo to mi ki tsaponza masana atombola biso siko so inga mta mokili na zui déjà ngamona mi matisi siko et pas Jésus na la place donc mon papa Lia est très simple et puis bikoloba bikosolola parce que tu sentir vraiment dans quartier na Lia n'habiter au somba le pan koto ou bien aux locataires au fouté là. Non bon maintenant on va faire somba le pan. Tout ça mais ça l'a bien mais possibilité ça ça moi y a pas cher ça na biso. Tout ça on va pour to lignangwa. Pour ceux na lignon te na ko ça ngote mais il y a lipa il y a moi fufu le go mona na nango na ya moi minerva ya moi et ça va que non to continuer ko sala bo siko di coup na bimsara mso 30 000 ou 40 000 dollars na so balupango c'est que fona comme premier ministre bien c'est que na ni na bo vivre parce que comment on ba misala oyo sala comment on ba œuvre na yo biloko nyonso tourna est-ce que ti le loli azaka locataire c'est que bo se retrouver na binote na musala ngo locataire ne na bo écoute garantie sili
garantie sili. Garantie sili. Comment est-ce que vous vivez dans le monde na bino ba futaka ou bien bosala kaka pour bo sepelisa bato ba landaka bino mais bino moko bozo se retrouver te je ne sais pas bo vivande. To zo sala mo pesa misala. Oh to mesa déjà go sala on to sala on ensuite to sala on te. Nathan na bandela suna kini sala ki électricité on a yego la wana na na tante na e ba soutenir wa bi phase wa bi net na e ba soutenir. Na e ba on soutenir. Bandeko balandi on balandaka biso parce que to ebike na monde oyo bango vraiment ba artiste belé ana mboka na biso mombongo ezalaka nango penda te da bazo vivre kaka na ba aide donc kaka nde biso tozana na Congo Cool TV to salaka toujours na ba appel ba bina ba oyo bazana ngo na ba oyo vraiment ba simbaka ngo bo mekampe ko sunga ba artiste na biso bo mekampe ko sunga ba balia azawa na sepelisaka bino aza moko bino boyebi a sepelisaka bino do bo mekampe ko sunga parce que ba biso a photo ça rappel pour na artiste na biso pour tozo vivre bazo vivre vraiment na galère bazo vivre vraiment na pataka garantie sili ta so pali ya longwe c'est que ça biso ndeni parce que ko ça la théâtre ça œuvre d'esprit esprit ya mutu faza na kimia pour que non a jouer bien et maintenant so ba bimise na ndak pali ya tokokota oui tokokota OK papa. Ok, papa li à côté si biso vraiment place à foutre la car. Pali à côté si biso vraiment place à foutre la car. Tozo mona vraiment métier au moni lupang quand même za lupang li à foutre la car. Place à zo foutre la place où ya fandaka. Vraiment. Ah, pesaka comédie. Ok. Ok. Vraiment. 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 Ah, li a tout le monde a Isaac le pang to côté vraiment na kati le pang place où api papa na biso o ya comédien o ya la mukaka na bino o asali la bino musala place à la mukaka tout le monde bébé bazo simba na ebité bébé lia bébé ok pas si vraiment à la mukaka biango le pang na ye place à fandaka place à foutelaka parce que li abi asomba lupango te aza na ye na mbongo asomba lupango te aza na ye locataire a foutelaka donc garantie na ye pe sili batamawa et notre boss papa papi de tiene motema mimi matondo maman mimi matondo babilia aza na ye vraiment locataire a foutelaka na ye garantie pe et sili n'invite lia au moins non. Oui, oh, bébé chéri. Bébé chéri. Moi, qui te makasi. Donc, tu te tu à kati. Nazo bimisa na kabola ndam papa. Bon moi na ngali bosoti. Bon moi ni bote nyonso. Donc, qui te tu nazo bimisa ndam. Qui te aza bana combien? Mbongo te obi condition de vivre c'est un peu difficile mais ozo bota kaka. Te me wana richesse te. Na Afrique biso to bota bana po bana ba aider biso. Siko na kuta une occasion ya obota na bota te yaya. Bébé bonjour. Te aza na eno mom ke wana to kota to kuti meti to tambola vraiment to kuti yana bisa mobali bonjour. Bonjour. To kuti on le pont place il a fouté la ka ozanani. Mona kasalia. Zamona kasalia. Lia malgré ça na mbongo te mais azobokola mwana kasi na ye. Bana kasi na ye. Donc ba c'est belé c'est que lia za mbongo. Tout c'est belé kaka na moyen de vivre où nous na biso débrouiller yango na to vivre na biso. Normal tu vas bien quoi. Vous allez na non na bino peu bien comment vivre na bino na ndako. Tout ça na biso peu bien malgré tout ma besanga na ngote mais azabi na moi bolamu na ya bien oya biso pende tozala na ye na ndenge ozila biso ba na ye ana ya social mabene za nini ba défaut na ye oya zala nango yebisa parce que aza muto atala maka vraiment monde entier faut lo ba mabene ye ba tupe ba robenga ye ba koyebisa ye comment fa vivre
Ah, once que makambo na biso parler, là monsieur makambo na ngana moi no kuna mwana kasi. Una kuolo bati. Mama benezani aliara mingi vieux comment. Te. Alia kulia mingi. Ya normal na mukili. Biso tu to ya golia pe mingi. Mais tozala normal. Obombi no kono. Funa bomba isi. Parce que azani mabe yo a vivre na no mabe na ndaku yongo bolo malamu bolo mabe na. Ah mabe ta na bien. Ndika busala na bino na groupe ndipe tozala ni na ndakwa. Tozala na biso normal. Ok. Ok, c'est bon. On a mon kasalia. To tambolika toujours to moni pe maman biso fandi to ebite so ki yende madame Alia ou bien yende nani. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Très bien. Ebite yonde mo salia. C'est une grande sœur na. Ok, yo grande sœur na vraiment on a grande sœur Alia to me kambe ko ngunzama. Meti vraiment na sunga yo vraiment maman biso comment deni bo fanda na désiré. Parce que tout côté non a désiré. Deni bo fanda na désiré. To fanda bien. Po azaleki. To fanda bien. Aza malamu. Même na quartier pas vanda bien na bato asolola pe bien na bato. Il y a désiré na kata ndaku asa impolite parce que aux grande sœur. Est-ce qu'il y a manka kaote ou bien bo fanda vraiment respecta ko atsaka opena na place na yo ya ki grande sœur. Tiaka nga na place ya ki grande sœur. Na tiaka nga na place ya ki maman. On aza maman na ye. Tiaka nga na place ya ki maman. Ya te même maman. Vraiment tout moni yali vraiment yali azo fanda penana famille munene na kata ndaku na ye do aza mutu moko aza un homme responsable ezaka atende bolobaka nde bo pensaka mutu so azo sa théâtre bo mona ka c'est comme si aza mutu moko boye soki délinquant ou comment mais non pas ya désiré pas ya lianzi papa moko o sikisaka bino je crois bien bo mona penda aza mutu azo vivre vraiment malamu na kata société malgré tout mo ba difficulté zanga te maza quand même mutu o ya kosunga parce que ana bandeko o a vivre na bango aza ba grande tia banan kasi et puis ya ye moko. Congo TV, la meilleure chaîne web. Tozaki na désiré maintenant liandi yeyo. Liandi to sepeli vraiment comment on lisusu boye. Merci na yo nde kaka to lobi nde to le kaki vraiment na micro balador nde bandeko na biso balobaki liandi vraiment yeyo to sentir lia. Merci, quand tu vas naguer, toujours continuer au salade, toujours salade. Oui, toujours salade. Toujours salade, toujours une émission, toujours ça l'émission. Oui, toujours ça l'émission. Kasi on a joué, toujours salade. Toujours salade. Ok, vous comprenez à côté. Toujours salade, toujours continuer, toujours suka wate. Ope obinga mandikunonga pina bingi ndikunango ngapia yawa haipi na misu na yetu continue au salade. Tout ça nini kasi expliquez-moi bien. Oh. So kana za yibi sozo yukate. Ka tout ça l'émission to komi dako ke na sukate. Ah émission to banu kana na osirisa. Bon ngana na lembite. Kasi ona zo yibi sahe. Kasi yemba kasi. Tuzo sala. Na oh. Na yimba nini? Oh lobi yo no liebite oyebi. Na libina na lembite. Olembite. Ngama. To sanika. Tuzo sala. O palia. O simbanga na nzoto te papa. Tuzo sala nini? O lobi sali nini ngana yo sanu mission yo simbanga na nzoto te quand même. Kasi yo mto lobi akete tuzo sala. Oh papa. Oh, tout a bien ko, tel non médecin parli au ça. Tout a bien ko. Tu me dis oh, t'es beau respectable journaliste parce que bino ba commander boza bongo. So mon journaliste c'est pas non, on go sale ba bilo mo boko simba na nzoto te papa. Na za quand même responsable na za moi sa moto. Mais si mio na nzito. On go sim oh palia. Oh. Oh. Tu me dis na saline na. Ah papa. Oh, est-ce que mambo sala peneza normal? C'est respecté aux apam kolo. Té na boy. Papa tika to sa no des annonces na kimiako. Ah, nzambe. Té pali ko sa subongo té franchement. Ko sa la subongo té. Parce que na moi sa mutu c'est respecté nga. Oko luko simba nga na nzoto té. Na ko sa no mission et puis si le bi que to ça devant caméra. Na kana lungi on nzito. Ah, papa, non, mais qui ça a été, papa? Oh,
Papa, oza problème. Oza nzambe na nga. Okindoki te. Bako simba nga te. So simba na okata bongo na kena nga. Parce que na eko sanu miso ta buzo bolingo sala nga. Oh. Ok, c'est bon, tout ça déjà des annonces na papa lié. So na lundi no yo silika. Bo comprendre nga na eko sa na émission na bona nga kolanda e. Papa lié to komi bongo na suka émission na biso na ebité moi ba salutation, moi ba mbote na ona ba oya yo, moi ba appel na ba o ba ebi. Merci maman. Merci chérie, maman. Papa lié. Nazo kumisa yo, suka nazo loba kombu na yo na simba kangate. Non. Oza mwasa mobala mutu. Wapi mutu azali awa tuzanga na yo tuzana mutu tu okota lpong no mwasi no azana pardon papa to ça des annonces mwana tata mwasi maman vous comprendre lia de tout ça des annonces to comme na suka émission merci maman na ndengo yaminga na des émissions na yo yaminga ngapi na pesi yo merci Zambia bumba yo émission si na biso kombo nango pardon si nango si na biso kombo nango Congo Cool TV notre boss eza Fumu Tsaku papi de Tiene et ça peut bien Tsaku Fumu Tsaku ya Tsaku Olivinin pona kananga ya Tsaku avec bakutana na Yesu atunaka avec wana odingi na salanoni magasin ezali okene mpanzi avec wana atunaka Yesu odingi na saloni ngabi nakutani na ya Tsaku odingi osalangani nadingi na mona folo bara bien Fumu Tsaku papi de Tiene na Londres Fumu Tsaku papi de Tiene na Londres de Tiene nadingi na mona motema ya Mimi Matondo matondo mwana matondo nadingi namona nini kashiti namona ti nazazi busu na yo mukunjiti Rosemi Matondo pas zali ya na Claudia na Londres toujours bango nyonso wana namona bango nabusani te nazo pesa pi mwana kasi na ngai azali na France wana aya mwana mangwasi Lidi Mawesi amawesi Lidi Mawesi kitu na pesi yo mboti mingi nzambe abumba yo nzambe abatila yo na busani te Chatumu wapi Chatumu yana pe azali na kati ya Paris nzambe asunga yo nzambe abumba yo na busani te Jonathan Mabilama yepi Mabilama ya mabi na kati ya Paris nzambe abumba yo na busani te ma fille Niki kumba mama ye na pesa ye kumba mama nazali na mwana nanga mwana sa poto oui te adana poto te adana Amérique États-Unis yana poto te adana Amérique États-Unis yana kumba mama butinga kumuna ye dokasi timba ye na pesa ye mboti mingi na kati Amérique États-Unis asa fana pasi nini obaluki buina sima Obama baluka ndeni boye oh papa na nzoto na ngai kolakisa nga place ya fandi na nzoto na ngai te papa Obama na nsima buyi okoti balabala wana elandi oyo ya bango wana mwana ozalada kuna nazalaka kuna nabusani te otango ozosola na nzambi Yesu azalaka mopanzi te ma chère dans ma chère Ngonga ami dans mon ami ali obangisinga ngacho ngobora mama l'ami de mon ami Ngonga la chère de ma chère viens. Ok, bébé, zo déranger biso papa lié tout comme na souka déjà parce que babi les temps sur les temps, respecter les temps. Je crois que bien que aussi si batuna yo. Bon ba sili te bata mingi, ba msuzo na tangi kumbute. J'ai de Jésus. Lisalo. Lisalo. Moi beya. Na mwana ki logo otindaki otindi nga sapato wana ya bien na kama yako
Jebe. Tuzali na matanga. Tuzali na matanga ya mindondo. Eza senga futula tapi pandana sika. Uniforme. Tula tapi sokota sika. Jebe de Jésus. Papa. Oh, c'est quoi? Oui, c'est ça. Oui, d'émission. Non. C'est d'émission. Non. Donc, en tout cas, on a profité. On a bien envoyé le gâté. En tout cas, GB de Jésus. Yo, vous êtes. Mais il y a l'Uzolo. Il y a l'Uzolo. Ah, moi, le biso, on a vraiment. On dit, il y a un Oyebi, Tindiringa. Mtalata ngo ezadi Obama. C'est bon, merci beaucoup. Merci vraiment bien. Que pangonga moi de mon kaka. En tout cas, on remercier notre bino, comme chaîne Congo Cool TV. Congo Cool TV. Notre boss Papi de Tiene, Motema Mimi Maton. Il me donne téléphone. Donc, en tout cas, na CPL car na CPL na genre émission, tala moi le lengue vous abino moko. Eza loko la télé-réalité, la télé-réalité pour soit télé-réalité par le copier bon. Eza loko la réalité, eza loko la tala télé-réalité va comme na sugate. Au penom ta comme na suka, azaki na kombo muso, na kombo muso. Donc eza vraiment félicitations, na félicité bino vraiment. Merci. Et surtout Charlie Chipamba. Ça la musala na op bien. En tout cas, nzamba bakisela bino kaka pesa bino courage, force et inspiration muso ya bien. Papa li a habité ce groupe sa numéro. Merci, oui, numéro de téléphone, numéro de cause, papa. Oui, yo peux couper ça. Malgré mission nanga, mais yo peux couper ça numéro de téléphone. Oui, oyanga. Oui, pesa oyanga. Numéro na ye, hein? Ezali plus 243 89 549 66 13. Nga lobela ngo bongo. Yeba loba ye na ndenge mais o nga na kanga ye. Donc yangwana. Donc plus 243 89 549 66 13. Yangwana. Car ndenge l'ami de mon ami Alubi. Nga zo pesa pe. Oyanga simana o pesa pe. Oyaye. C'est bon papa Salamba. Plus 243 89 54 96 613. Il y a papa Liandi. Plus 243 89 57 Maman tika ngana loba 57 61 8 4 4. OK, merci. Au moins que vous sentir vraiment que Dio oyo balingana ka vraiment baza moko basangana babi bango ba remplacer ba papa lokulito ndeni na bosani pe ko tuna. To lega bango. Biso to. Mais bango bakabona te liwa mutekabola bango. Biso pe to kabona te biso pe liwa okabola biso. Non kufa liboso. To kufa pete. Dis Simba Banzete, tu jouer kaka. Ok, merci beaucoup, merci vraiment Bandeko Balandi émission na biso ya Congo Cool TV. Ba sepelaka na biso na si tozaki vraiment wana na lia, tozaki vraiment alia mekaki un peu ko s'exprimer et puis batunya surtout ya pembeni na yepe ba mekaki un peu ko s'exprimer ko pesa ba vie na bango, ko pesa vraiment ndenge nini bazalaka na papa lia, ndenge nini vraiment bazaka. Na si wana penda bo sepeli to komi bongo na suka déjà to kabwana na bango. Kabona bango pona biso kozonga po tozaki vraiment na makala toza vraiment musika faut pena meti kwetima zonga azonga déjà bale faut chercher Chipamba zonga na si tokuta na bino sur la portion d'émission donc bozala toujours wana na massivement bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino Congo Cool TV boromona toujours biloko bilengi biloko sepelisaka bino parce que na yebi ke biso pena tozora pena bato yo ba robanda pena ko sepelisa bino yango biso to banda ko kita liboso na bango pour que non bato mekampe ko partager na bango to mekampe ko sola na bango po biso tozara ba misala do bino kande bo bando tinda biso pour que to lukela bino ba comédien ni bolingaka ba musicien nini ba po babi pena to bando yamba nyonso to yambi comédien to yambi musicien to yambi batabale ba benga bo ba nani ba joueur donc to yamba pena batu nyonso tout peut to banda ko sola bon même si ba coach kande papa li à lobby sans plus tarder déjà notre boss Togomi déjà na suka Papi de Tiene notre boss Papi de Tiene Fumu Saku motema Mimi Matondo babi Roseni Matondo yaya na Claudia na Londres babi bino ndeba na Londres tongo ba na Londres à 4h juste parce que ton bon ba la bino dabo kendaki da bambote belé vraiment place bozali na ba ola bosse te ba pesi bino nyos ba mbote ba balinga ka Charlie Chipamba la Marcelo babi 3 matchs kande papa ngonga benga
ngai donc yeyo bozalaka wana toujours na Congo Cool TV boando za biloka malamu ya esengo ya kosepela na bosani te Jeannette Maela Mwasa Pembe sans plus tarder Djibrili Puta Sidarta donc yonde makam donc tozana déjà wana déjà tozo kabwana metine ebite soko ko panzanga na ebite so sanga nini meti vraiment babi tango monaka omona benda sasa bilengi boye nini mo propre babi metika caméra na liso nzambe ende mtasala biso meti na ebite so sanga nini mobala Pembe check Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV.